Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata vraiment bo sabone. Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata MGTV. Sambara goli mazabata mami wanza. Yoga mami wanza. Danity Manga, vrai nom, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne OMJ Télévision et surtout dans votre mission Haute Couleur qui est aujourd'hui présentée par moi, Danity Manga. Garçon, le 19 février, Benganga Papa na Darviti Manga. Et que ça la paix est le côté. Aujourd'hui, tout autour de ces beaux analyses, Danity Manga, aujourd'hui va parler de Karine Mokonzi dans cette affaire Oyo, Ezaya, fiston Saïsaï, et puis il y a problème, il y a séparation, il y a Karine Mokonzi avec Papa Evi. Aujourd'hui, on doit parler de ça. Sur ce, je ne pourrais pas commencer cette émission comme ça en s'apportant saluer Bayanga Otozakana Bango, Nakati, il y a chaîne To, il y a Moussala, voilà, je vois directement la première de tout, la première dame. Maman Mami Wanza depuis Orléans, et pourquoi pas de saluer comme ça Papa Nabiso, voilà, le nom m'échappe, hein? Je salue comme ça Ronnie Bessial, le rappel le plus frais, pourquoi pas de saluer Papa Micha, montez ma Maman Mami Wanza, depuis Orléans, pourquoi pas de saluer le frère Kevin avec sa chaîne authentique télévision, bisiko pebo kende ko s'abonner pour vos adorations en ndenge ya rap, il y a bien, pourquoi pas de saluer aussi derrière ces beaux caméras, je vois Olivier Loango, et pourquoi pas de saluer l'assistance de Sylvie Bati. Avant de commencer cette émission, je dirais à la régie, tout balancer dans nos pubs, il y a abonnement, et na bayo non ba s'abonner, boye banam ndenge nini ya ko s'abonner et ça biso bien. Vous s'abonner parce que vous s'abonner belé comme ça Danity Manga très bien parce que côté ba nombre d'air déjà tout beti bango balali déjà toyana wana et toyana wana balance moi la pub et puis on doit retourner dans cette plateau pour qu'on puisse parler de Karine Mokonzi. À suivre. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, merci. Le retour est déjà sur ce beau plateau d'analyse populaire ou Danity Manga. Azawana toujours au four au moulin ou à couper Sabino. Mathieu on a ndenge longo bani bande koto yana onto solo la affaire Saïsaï et Maman Véro. Bandeko affaire Saïsaï et Maman Véro et belé à Batou ba jugé ba lobi mabe pona Saïsaï. À deux fois, et ça m'a comme mususu où il est na ba vie de couple où biso batu to baraté mais peut-être to ya wana toujours na télé pour na koloba pour na peut-être to loba ke yé asali mabe yé boyboy mais l'air ndaku ya moto pelaka moto biso zo raté ngalo ba na batelo mo boy au moment tangu to invite batu na fête ya libala batu ba ya ba lié ba seki ba meli mais où ezela na ndaku et baka babalane lelo il y a pas mat makambu ya Maman Véro na Saïsaï fiston Mavinga. Maman Véro a 8 ans na Saïsaï baboti na Saïsaï bana baboti na Saïsaï basali vie de couple na ndenge ya bien na Saïsaï. Saïsaï est un célèbre, est un artiste.
toyebi ndenge nini makambo bande koleka na monika na fero bato babimisi saisa ikutu lera zaiki na masirika saisa ikutu lera zaiki boy bobimisi basi ya saisa nyonso et bon lera saisa ya bande ko souffrir bobimisi basi wana ya souffrance ya saisa ite poani mais lera muta lukaka célébrité moko ya na nzoto na ye asufra ye moko bandi kokotala lelo sai akei komona Karine Mokonzi ndenge bato baoloba non eza photo ya kala eza photo ya kala le sai eza kobeta baturu na ye na mikili na famille na ye nde bakendaki kotala Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azalaka célèbre, Karine Mokonzi azalaka moi chose il faut pas bomeka kaye na ba internet. Je crois la Chine ya Karine Mokonzi na makambo na oloba bakoki ko douter na ngote. To benga mama YouTube. To benga ba kombo nyonso o Karine Mokonzi azalaka na ngwao. Karine Mokonzi maîtrise bien YouTube. Preuve ame Karine Mokonzi asala alisu ba émission te. Mais photo ya Karine Mokonzi ya pamba et puis ça rabatte belé pali na mutu. Batu tozwaka ta ya kolobela parce que Karine Mokonzi a fait ça. Depuis Karine Mokonzi a bali na mona raté mama asa ba vidéo moko boy soki ya bandenge nini. Lelo akoma ko soutenir batu. Comment un artiste sai na mama Véro pas ya Karine Mokonzi. Et un problème te Karine Mokonzi aza moi si moko azaka na motema. Aza le roi les femmes du cœur. Et aussi na Karine Mokonzi akotaka na association ya les femmes du cœur et pas maman Mami Wanza. Et ça moi bien. Parce que aza na motema wana le roi ba maman Mami Wanza. A soutenir un artiste, tout le monde a soutenu un musicien belé. Le lobo soit comme Karine Mokonzi boko tango mtsonki bo bake Karine Mokonzi azapo na bebe non Fisto sai azan ndeko pona Karine Mokonzi. Et puis Karine Mokonzi ko boya ko yamba bandeko ne ba congolais te lobo za muta ba ozala muta pays musu atapoza muta pays musu ko yamba o. Karine Mokonzi alinga nanu ba congolais alinga ba congolais ba avancer. C'est tout se comprendre. Lelo Fisto Saïsa yemo ko sali choix na ye pour akende ko ba la deuxième femme. Et bon soki eza que mama Véro a solo na mobali na ye bise bon ngande ti boy na robota na ngali su na minute ote ke bobo. Na bando mona eza na papa le ki danga moko na otanga kombo na ete azali na mwasi ne mona ndako babota na ebana. Si je ne me trompe pas, 5. Bazaranda Kumoko, mais va vivre le roi, moi, si ma mobile il est sous thé. Papa n'est qui dans la chambre, maman wana ba meko là na salon. Mais si on va venir dans le banda, tu vas venir dans le pan. Problème n'est pas dans la terre. S'il faut pas solo là, bah solo là. Et c'est tout se comprendre. Mais ezana ba makambo moko o mwasi soko tela ngo ba loi pa ya mobali tu permets aussi na mobali akende ko luka muntu oyo akozala bien na ye pour que abala ye lelo toza ko juger sai toza ko loba o toza ko loba entre guillemets est-ce que to luki to yeba nini salami na couple wana ya ye na mama Véro. Pour les autres, il y a parce que Karine Mokonzi a koki ko yamba sai toi yambi mama Véro bobo mero ba Karine Mokonzi a fait ça. Le lobo banda ko loba na batu na internet que Karine Mokonzi akaboni na papa Evi à cause mususu azalaki pe likango sai. Arrêtons. Si Karine Mokonzi a la kisa biso ke
mobali na ye ya sir eza papa na biso wana alakisa biso ngo pona nini po ayebaki ke mobali na nga nde yeyo na ye nde mutu na osala vie na nga mbala moko ya vie ya libela Karim Mokonzi bakabwani na papa na biso te. Et puis bomonaka mobali ya Karim Mokonzi ndenge nini se comportaka même na foyer na ye même pona kopesa bana na ye amour tout le monde a l'amour. Papa evina Karim Mokonzi bakabwani te pe bakokabwanaka te po papa evi aza ya sur arrêtons quand même. Internet en gros zaka attention de vendre celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Tant que compte la makambu ya ba vie de couple ya bato. Quand on ça analyse nango, yeba pe ozo le ba nini. Yeba pe ozo ko ya ko confirmer nini. Tout soit non pembe. Et c'est une coup bien quand on bato ba oza ba vidéo ngo bazo le ba biloba loba la Chine ya Karim Mokonzi va soutenir à ta bêtise ou anate. Les seuls journalistes au hasard na batu va soutenir raye na makambu ya média na YouTube c'est Karim Mokonzi. Ayebisa bango bokima na TikTok boya ozonga kasi na YouTube. Ti le loto mona moi so olongola Karim Mokonzi na makambu ya YouTube awate. Fiso saïsaï. Ce qui passe là, il y a maman Véro. Que voilà, à cause il y a Likamboboye, to ya boye, na moni na ba la deuxième femme. Ce qui maman Véro ye moko muta permettre ki fiso saïsaï. Aba la deuxième femme. Ngana yo est-ce que to yebi? Mais tokoki kaka ko soutenir te. Et ça moi si mususu pas ko kopesa mobali permission mais n'a pas si na motema. Saïsaï. Il faut que la première balle. Nga yebisaka batu ebele na couple. Toza likamoko. Omoni le yo kabwani na mobali, to kabwani na mibali. Oza pe ko exposer vie ya bana na yo. Premièrement, l'éducation na bango. Mwana moni mama oyo, lobi amoni mama okuna, lobi amoni mama wana, lobi amoni mama wana quand même. Ata ba biyo mutoleki roi Salomon ata ba bika yonde ozong c'est la biso bato ya Bible wana bazonga to bana ba te muta Bible wana yi comportement nango yango. Il faut savoir quand même comment agir. Lobi le bana wana ba okoma nini boy e komi omoni. Il faut que sauvegarder vie ya bana. Lobi batu bayaki na fête babeti maboko fiston abali mama Véro lelo ka batu mususu bakepe isu na fête abali mutu kingani bon babisu ba juger babi exact pour fiston saïsaï aza aposa mukanda peut-être ça yango pona bon mais entre guillemets est-ce que c'est vrai que ça yango pona bongo asali yango po avanda na ena mwasi moko boye tomi yeba nini to sala et ça très important to sala kaka wana te pona ko jijaka pe bato na yo banzembo no musicien mo yemba Fabrigas abi soki pa na yo mobali azalaka toujours na kanda et pa na nga akoma gentil lokola jante de Pinet. Ce n'est pas na yo mobali akabaka te abanda ko kabata azali maboko makasi. Et pas nga nakoma obenga na ngai apesa tala te. Ce n'est pas na yo mwana musala banda ko sa musala bien te. Et pas ya batu muswa ko sala pe bien. Arrêtons. Ndalo ba séparation za rapport nini? Mutu na mutu ataye chemin na ye mutu oya qui peut vivre muninga te c'est ça
to kabwani pour tout ce que c'est ni to solo la maramba nzambe so pe c'est ni to solo la te nzambe pe muta ko kufaka arozalaka te mutu la muta ko sa chemin na ye bo to yebana te to banda solo la te et ça ni to yebani to kabwani to solo la te et ça pe ni rien ne change. Fiston saï ce que ça qui que bakabona na ma véroté anga ko se permettre te ko bala moi si moussous mais ce que sali yango peut-être pour na nine allez-y comprendre. Moi j'aimerais dire Bobby Misakarine Mokonzi na makambo Karine Mokonzi ayambi ba musicien na ba RTG yao ayambi ba comédien na ba RTG yao et boka le roi ke poto le roi bali na poto nde azwa ba nde ko na ba comédien to ba musicien rejeté bango non lelo oyo ba mutu eza kokota mutu na mutu ye moko ayebi makambo nini aza kosala. On ne peut pas rester là seulement parler, voilà, Etienne a fait ça, Etienne a fait ça. Les gens ne vont pas créer. Vous devez créer. Faire tourner votre caboche. C'est ça qui est important. Voilà, merci Nabino Nyonso yo bozuita ya kolanda analyse populaire na biso auto zwakata ya beta masolo nyonso za koleka oza populaire voilà yango moni to intitulango émission analyse populaire to analyse nyonso. Merci Nabino o tout bozaka wana pona ko partager ba vidéo na biso. Merci Nabino ba o bozaka wana boza ko s'abonner boza ko commenter. Merci na yo pe ozalaka wana pona ko partager ba vidéo ko commenter et ça la biso bien. Et voilà derrière ce beau caméra je vois Olivier Loango. Pourquoi pas l'assistance de Sylvie Bahati, voilà, je salue comme ça papa Misha Montemaya, maman Mami Wanza, et pourquoi pas de saluer maman Mami Wanza et Bandekonion So Kevin Bravo Wanza, je vois Roni Bessial, je vois tout le monde et ça Kabiso très bien ndenge tozakana bino wana ezaki une petite analyse au tozaki nango erosala. Quant à moi Dani Timanga, je vous aime et je vous dis merci, bye bye. Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous